Yasono bande komana sumi kolo Congo lo sakombo kabino poete te lisusu wana poete to pesa bino mai manso maza koleka na mabele kolo Congo. Bonjour. Bonjour à tout le monde, je pense que va abonner na biso banso o va mesera konda na biso na TV lo la kangulu skimbangu to pesa bino yasolo to souhaitaka to senga kana bino lokomoko ba like na bino et ça na biso un grand plaisir de voir qu'il y a solo on se coupe en quatre pour te topé sabino information mais manso mazako le kanama bele kolo Congo eza yo feli et alors to senga pena bino d'essayer de recommander à vos amis à vos frères de s'abonner sur notre chaîne, c'est gratuit, on va vous demander rien eza yo feli abonnement eza yo feli ceux qui pour tirer like eza yo feli zalaka na volontaire tirer biso like s'il vous plaît ya to senga kanabino ka solo to pesa kabino information ofeli information oyo ezali lokola connaissance ezali nde pouvoir ce qui monte azana pouvoir azana connaissance azana information azana pouvoir parce que oza koyeba mayema za koleka ya solo tango toko mona ke mingi na kati na biso bazana kati na mobungi po ete bazangi oyo toko benga information bazangi oyo toko belela ke connaissance azali information azali connaissance à embrasser n'importe qui, même l'ennemi naïe, même ce qui était. Aux informés que wana zaka ennemi nayo, aux informés que wana zaka mbanda nayo, aux informés que wana ndebibulu, aux informés que wana ba poison. Okomela, okozwanyoso, mais ce que zali informé, okozala prudent ko ba papa ke ba wana libulu. Alors to pesa na lo sako mbote na nzambe ya mpungu tulendo otobele la kabutu to mpoka pote pe manabo moyi to za nango ezali ute pa ye me nzambe soki nzaba pesa pe mlo moyo te na kanisi to ko koloba te to pesa ka matondo nzamba mpungu tulendo o bankoko lo so babelela ki nzapa nzakomba akongo mongali vidi mukulu Mungu baba Mungu wa milele nzambi gaungu Kalunga matondo nzambe ampungu tulendo yala kuyala ngeyala kuntoto mvimba yasolo bandeko losako na koba vulushiki mbangu jantungunwa losako na koma mama kipa mvita ndona losako na koma bankoko na biso bonso bayeba kibonene na mabele yekolo kongo babundi la kia lokolo bambuta manchwa lokola ba mama kipa mvita babundelaki vulushiki mbanga bundelaki mama mafuta bundelaki mama njinga bundelaki esolo papa mafolo malala azalaki na biso abundelaki ekolo to reconnaître pe solo yepe azali oyo azalaki na biso longo to yebi abundaki na mpona ekolo alors matondo na bino nyonso matondo na bayibanso baza na biso elongo papa na biso mbuta MKN losako matondo epai na yo mama na biso ana losako elo matondo losako epai na yo papa na biso Mikael losako matondo epai na yo papa na biso Emmanuel Yeko matondo losako epai na yo papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas matondo losako epai na bino papa na biso Willy Kainga matondo losako epai na yo tobo salite lelo mokolo ezali toko souhaiter to présenter to bisando ko na biso papa na biso Francis Bitodi joyeux anniversaire papa na biso Francis Bitodi
azakana biso longo azana biso longo nzapa bakisela yo mingi na mibu oyo abakiseli yo abakiselo pe connaissance pose la kalango déjà abakisela yo encore ozali abonné na biso matondo epai na yo nzaba pambola yo na libotano mobimba papa Francis Bitodi bomonaka ye wana anniversaire na voilà azali wana voilà papa na biso Francis Bitodi bandeko nyonso basuete yo joyeux anniversaire. Alors, le sako pa ina yo ndeko na biso maman Valentine Mafuta, le sako papa na biso Biavanga Lando Ladi, le sako maman Elise Mosantu, le sako maman Bijou Kizinga, le sako Coco Bokechu Amo, le sako maman Tina Masamba, le sako Kalunga, yasolo o na monika kawala commentaire. Le sako ndeko na biso nono maman Bernadette. Le sako epai na yo mama seko. Voilà le sako epai na bino bandeko banso bazali wana pembeni na etanda bango mikepote bapesa biso le sako tozongisa bino pe ya mingi yango wana eza omboka bino. Matondo ba like na bino ba like na bino s'il vous plaît. Allez, tokota na mozindo ya actualité na biso. To bandaka nanu na ba alerte. To bandaka nanu mo ba conseil comme d'habitude bo biso bien que to lingaka mingi. To récupérer ba oyo mbaza na kati na bobungi banani wana le babe na Congo les be na Congo les Kinois nous allons nous adresser une fois na babe na Congo ba Kinois oyo bazali nanu ko vivre na époque oyo ya kala parce que ba mingi ba éviter que to changer époque monde ningani to changer nyonso ba éviter so tunye ninango abotika makambo na bino wana tozali kovivre ka ndenge tozalaki liboso oui bazali kovivre bazalaki liboso na bahabitude na caractère na mentalité na bafréquentation bazali kocontinue nango alors balobi nini bazali kovivre na ndenge ya passé na ndenge ya présent bazali no courant te foti na yo papa foti na yo mama ozosi bandeko na yo te me basengaka yo mosolo basengaka yo mbongo basengaka yo baconseil ngaya wa ça ne va pas ngaya wa passer bana ngaya wa classe bana passer ngaya wa ça ne va pas mais ndeko wana bandeko wana bazana bobungi foti na yo ozokolingaka opesa ye mbongo ozolingaka opesa ye mosolo olingi kosunga ye mozosunga ye te bozosunga bango te erreur ndeze epai na bino bobungi na bango nde erreur eza epai na bino bandeko na biso oyo balandaka biso o bazala kati na diaspora na botio batiela biso na kati YouTube oyo tolobelaka bino boedaka mpe bandeko bazala kati na bobungi bazala kati na bobungi ya kosakana te na mabele Congo. Quand aujourd'hui ce monde qui bouge mokili ezali kobouge bango bazali kovivre kaka ndenge ya kala tomesana na biso te bomonaka pasi tomesana somse boyike tokomi na era verso yango ninyo bobenge mokili bouge tozalaki na monde unipolaire esili puis dollar esili ebandi kokende siko tochange makambo mosusu bon nini yango makambo na bino wana YouTube wana ozoloba makambo na bino pamba wana aboyi koyoka yo akoboya me likambo te yo lobelaka ye pesaka ye connaissance pesaka ye information ekoyede ye pote lo ya kotuna yo teke lokola bino parmi biso bandeko toza na bango awa mlobi moko akondane nga te nyonso mena nolobela bino te mama na bandeko lobela bino te oyokaki te soki oyokalaki ngai malamu soki oyokaki te okwenda libulu matali yo. Voilà, bandeko bana Kinshasa, se retourne bango, tout va bien. À Kinshasa, tout va bien. Bazo vivre très bien. L'ambiance continue. Et pour les autres, l'ambiance continue pour les cigales. Et l'ambiance, une autre ambiance, continue dans les églises. Dans les églises, ils attendent l'arrivée du Christ. Dans les églises, ils attendent l'enlèvement. Dans les églises, tout ça va arriver à Christ. Oyo bango baza kosela selon l'écriture oyo bakreaki pendant 8 siècles na bekri wachaki 8 siècles et comme mandenge wana baza kosela yango soko lobela boy koyoka yo likambo te alors vraiment etali bango te makambo nyonso biso soko lobela bango balobi te makambo na bino ba YouTube to lingi yango te biso toza kosela kaka oyo mundela komelaki biso toza kosela yango
Bozela, Bozela, Bozela. Alors, tout ce qu'on vous dit tout le temps qu'ils allaient aliénation. Aliénation mentale, Oyo Sali qui est créa, ce qu'on appelle la faiblesse collective. Faiblesse collective, Oyo est entraînable à épeler, tant que le vérité, à une vérité que pour amesana na mensonge. Mensonge, Oyo Banan va créer, qui va impérialiste, Oyo va créer pendant 8 siècles, 800 années. To botama ba papa na biso ba botama ba koko boso ba botama na kati na mensonge wana et mensonge wana eza ko continuer mais to comme na tango ya verso mensonge wana c'est fini omisi ndeko tango mensonge le kate yo vivre kaka na mensonge yo tanga kaka mensonge ya lui tete de votre comme na pamba wana quelle vérité yango yo mundela komela ki biso o to vivre nango ah papa maman l'opium du peuple, on continue avec ça. Et Tokotala, Oyo, tout ça qu'on le baniko, que le bisoté, Matali Bango. Alors, Tokotanano, Baza Kolobanini, Baza Oyo, Tolbelarabino, Botalango Nabilili. Oyo, Bazaliko vivre toujours dans les leçons tournées. Ayo, choqué, titi. Nalingi pasteur Nanga Lobelanga. Soki pasteur Nanga Lobelinga Likambo, Oyo, Nandimi Yango. Mais yo, bien monsieur le béninga na kondima bino te poete ngala dingi oyo pasteur na ngai alobi alors botala aliénation botala niveau ni bato bakomi oyo ba mama bazali ko encourager les actes sataniques diaboliques dans des sectes bazo benga ngo balobi ke toke na ndako ya nzambe botala. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bomoni agneau de Dieu, bomoni yango mpata ya nzambe, bomoni batie na kuruze mouton, bomoni. Et là, voilà ce que vous avez bien, vous m'avez dit, maman, bâton d'une église, pasteur, à salir croix, à vie, pata, agneau, akati, abomie, mobimba, bâté na babaki, agneau, même na kuruze. Alors, maman, wana, mon presque inspiration, nous avons penda à kiti wana. Alors, nous sommes tous d'accord, maman, na biso, baza encourager des actes satanique, diabolique, na muscle bango, bazo maudire bango, mais tant qu'on le belay ya boy koyoka lui tétété. Pasteur wana za l'inspiration nzambe mutatindi ye asala ndenge wana. Ah, papa maman, biso toza koloba boyoki biso, malam boyoki biso te, ah papa maman, etali bino, allez, biso toza ko continuer na kolobela bino boboy koyoka. Alors, Bobo Koyoka Tokenina Nuna Oyo dans le même cadre, Yamakambo Oyo Zakolekana Katina Mukiri Bolanda. Toujours dans les églises, toujours avec les pasteurs. Botala niveau Nimba Komisi Bato, na Katina Kenya, plus de 90 personnes, donc plus de 90 personnes, Bakofi Oyo, pasteur à Costa Kibamba Saba Jeune, Nzokata Boumaka Bango Oyo, 90 personnes, Bakeko récupérées dans des fosses communes. Dans des fosses communes, biso africains, botala biloko. Bake koloko tabango na koko tumba zo continuer ko tumbola oyo pasteur a kosaka bango bazo continuer ka zo continuer ko bonga bango baza ko ndimaka kaka bazo ko tonse l'église bazo pesa ka mbongo mais ya zo bonga bango muta ko loba azate nzabe mutati de boba mata na lola. Alors total yango za passe pe mawa ya ko yoka oyo za ko lekana katina retrouvés dans des fosses communes au Kenya. Il s'agirait de victimes de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle qui se sont laissés mourir de faim pour se rapprocher de Jésus. Ce massacre aurait été orchestré par le pasteur autoproclamé Paul Mackenzie Ntenge. Il est encore en vie et s'est rendu à la police le 15 avril, juste après la découverte des premières victimes. Depuis le 14 avril, les enquêteurs déterrent tous les jours de nouveaux corps. 90 à ce stade, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. Il s'agirait principalement d'enfants à 50% et de femmes. L'ampleur du massacre est telle qu'ils ont dû faire une pause dans les recherches parce
parce que les morgues sont pleines. Et selon la Croix-Rouge kenyane, 259 personnes ont été portées disparues dans ce secteur, ce qui fait craindre le pire. Alors on ne sait rien sur l'état des corps et depuis combien de temps ils sont là. On sait juste que les fosses sont peu profondes et qu'elles contiennent des corps enveloppés dans du tissu en coton. La zone de recherche considérée comme la scène de crime s'étend sur 325 hectares dans la forêt de Chakaola dans l'est du pays, où pourraient se trouver encore des dizaines de fosses communes. Selon les enquêteurs, certains fidèles pourraient encore être vivants et se cacher dans la forêt. 29 personnes ont d'ailleurs déjà été retrouvées en vie, très faibles et traumatisées selon la Croix-Rouge. Le gourou derrière ce crime n'est pas inconnu des autorités. Il a déjà été arrêté en 2017 pour radicalisation, mais aussi en mars dernier suite au décès de 2 enfants morts de faim sous la garde de leurs parents et il a finalement été libéré contre une caution d'environ 670 €. Voilà, bon yango, bandeko buruana basi bakangaye, a foutu 600 plus ou moins 600 €, batikaye, a zongeli. Et ma maman, bah il y a bangote qui a solo mutuana, a bomba déjà bateau, va continuer, voilà, n'engen samba to pinir bango. Bah yoka ke papa wana ba liko sur banquette, a bomba déjà bateau, bango a ke okota suso, sikoyo ba koufi, alors déjà plus de 200 quelques personnes au baza porté disparu, si on va nous trouver bango kakabasi wa lokoti 90 corps au ba kiko bibu samba force commune, au le pasteur wana abomi. C'est textuellement morana. Et au monsieur physiquement, monsieur bazo boma bango, bazo bebsa bana na bango, basi na bango, makamutu, kaka de pasteur, mais bato bazo yokate. Bato bazo yokate, bende koma boy ko yoka. Toza ko loba ba boy ko yokate, ngaka pasteur na biso. Mususu pour na Kinshasa, abimisa nguma na le pango na iba. Ah, pasteur na biso puissant, abimisa nguma na le pango na yi. Ah, bande ko to imite biso zo ko loba kaka, wa yoki malam, wa yoki te. Ah, et qu'on s'en passe mingi pour la ye, pour la libote, nous biso to te kana, biso to te, to leki. Au moins ko yoka matario. Voilà, bande comment dans ce kolo Congo ya solete. O eza ko leka na mabele kolo Congo ya solo, esengela kana biso pote to ba kengeli ampata, so to ko mona kiensa va pas to tele matoko belela. Alors to kota na katina politique dans le oya Kinshasa nini eza ko ya na katina Kinshasa. Allez, toke. Voilà, Fati, Omeyebela, Manda et Sili, voilà, Bayembela qui est. Et les gens de Kinshasa, les jeunes de Kinshasa se préparent encore une fois, Bakene Suna Stade, Bayembela, Fati, Omeyebela, Manda et Sili. Voilà, Oyeba Benga. Union sacrée, basangani union de sorciers, basangani bango nyonso poete, banyoko la peuple bango bazwa mbongo balinga mbongo leka nyonso, ma population, il s'en fout de vous, ma population, bon lukabo débriller na bino, ya bango bazwa mbongo batonga ba immeuble. Bayokan déjà rendez-vous na bango ezali le 29 après lobby na kati na stade des martyrs. Oyo na ebiteso bakino bakoluka même bangate babamba batato miyibi oyo ya ba parlementaire ba sénateur oyo ba message onyoko la bango papa maman biso to lobaka na biso to petit conseil bozo de kana miso na bino détournement corruption na miso na bino bo réagissaka te. Ah papa maman biso beto za ko loba to lobi na biso ko yokite etali bino mutako kubatlo kufanzala eza bino moko eza biso te mingana loba toujours maboko na ngai yango wana ya pembe. Voilà bandeko na kanisi onyo suza koleka na katina mboka Congo na kanti ba mingi baza koyeba teki ya solo théâtre oyo Félix Antoine Tshilombo asalaki na batuti ebani kokoma na suka teme esuke pote ba pare na ye ba master na ye oyo azaki na bango na likopa ba iriveseye balobi esili la vérité. Félix Antoine dit la vérité au peuple congolais. Félix Antoine lobé la vérité. Tanzanie, Burundi, Kenya encore, balobi biso to bona biso makina ba congolais na maboko na biso. Félix aloba la vérité et loko ni bango ba yokanaki na ye na Kenya Félix Antoine na Uganda na Rwanda contre ne basinaki pour te ba mema biso nyonso na théâtre. Tanzania lobité ngala boy na ngai makila ba congolais na maboko na ngai na boy kozwa ko mona pasa ba congolais na miso na ngai makamezo ko leka kuna
Burundi pas le non ngape la bonne nga Félix il va la vérité na batu na yo et là on dit le matu biso to longwe to créaki to ba ko tsaki biso na kastia et là ko ba communauté Est Africa et ça les association ba malfaiteur to kota ki wala meto ko mona ke ko pango do kenmabe et ko remercier lobby ale Tanzanie abeli ko benda na nzoto Burundi abeli ko benda na nzoto. Kenya encore, c'est que siège peut avec Nzoto. Alors, Félix a le Congolais la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Où en sommes-nous? Parce que va dire la vérité que Makambo non c'est ça que les Kawana qui na force. Il y a communauté Est Africa et ça faut que Bazo qui ne peut pas bengana ba M23 na bango na ba M23 baza motomoko. Donc c'est à dire que Félix a menti. Félix a kosaki ba peuple a kosaki ba pignon soké oui forcément ne yé pour aider biso bengana M23. M23 qui dit M23 c'est Félix Antoine Tshilombo. Alors force Est Africa qui dit force Est Africa c'est Félix Antoine Tshilombo. On a tout ça, tout ensemble. Mais pourquoi Tshilombo est arrivé? Il y a beaucoup de peuple congolais que oui, tu créer force pour sauver Bissot. Comment est-il arrivé là? Là, c'est la grande question que les gens se posent. Mais pourquoi les Congolais vont détecter avant que, oui, cette force de Est Africa, pour créer un mot pour que envahir le Congo, pour que ça la balkanisation à Congo, pour que batini bisson en anglais, batini bisson en américain, batini bisson en allemand, en français. Pour la ligne, Congolais, détecter qui ont inventé les loyaux, ou bien Congolais, Parlement à Congo. Et tellement, Sénat à Congo, et tellement le baquet. Non, Félix ne va la vérité, mais ce sont d'autres pays comme la Tanzanie, le Burundi et les Kenya qui se mettent debout pour dire non, Tobo Imakila, n'a pas qu'on a biso, Tokene n'a pas soda la biso, mais tout le monde a biso, et ça compliqué, Tobo il a biso un problème. Voilà la situation maintenant, ce sont les autres qui nous demandent à demander à Félix de nous dire la vérité. Et les parlementaires, au bazar censé, il y a aussi un Félix, par contre, pour savoir la vérité, tout bazar corrompu na $21 000, bazar corrompu na union sacrée, bazar corrompu na mbongo, et bongo banana bango, bande kona bango, bazar souffrir na kati wana te, effectivement, bazar souffrir. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, ces transgresseurs, bamesa na kuyiba, alors bamesa na bango ba kuyiba, alors ba préférer quelque part continuer kuyiba. Ma Béla Congo ne veut rien. C'est l'argent qui compte. Voilà. On verra bien ce qui va se passer les jours à venir. Donc, vous êtes au courant que match au Copo Théâtre au Félix Salaki, Naye, na Rwanda, na Uganda, et comme na Souka, et Syrie, pote, batinyo so baye biamoke, et Zeraki, Fokop, et Ebani Kezeraki, Mafia, Mounene, Oyo, Tshilombo lui-même. Lui, soi-disant président Congo, Yemoko Nakatia Kopwana a détruit. C'est qu'à lui qu'il y a un président. Alors, quand on dit, on peut insulter Tshilombo, quand on dit la vérité, les gens nous disent, on peut se leur respect. Quelqu'un a manqué même peuple naïe, a manqué la population naïe na respect, a manqué tout le monde du respect parce qu'en se complotant pour l'argent, pour détruire, et c'est qu'il va mater sur la valeur. Population on est mature la valeur na mokili mboka on a mature la valeur le mature na ranke Tshilombo aza quelque part soi-disant président okoko respecter bango tata mokete mais okoko nuire bango tina suka tina niveau auto comme nango lelo ke mokili meyebi ke oui Tshilombo aza complice yemoko complice avec M23 donc c'est à dire que yomoko obeyi miyibi on lui venait chez nous. Au continue, mais il va la on dit, tout le monde papa là. Au Sangisi, il monde va les bénir la famille, parce que le coton Moyibi, il y a déjà le corps de Tshilombo. A préféré, à Bengo, à Massa, à lui, pas Massa, il y a tout qui est. On n'est pas d'habitude. Si vous continuez, awa, père, n'a pas mbongo, awa. Bon, nous sommes à awa. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans le Congo. Donc, yé, aye, n'a pas Massa, aye, ba yimba, n'est pas une bango, n'a ndako, na bango. Voilà. Oyo eloko Tshilombo azosala yango wana. Alors mwana ya ndenge wana na kati na libota babenga ke Congolais
bino toloboy ke tozofinga Tshilombo toloba te mwana ya ndenge wana oyo ke attrahir ndako, attrahir libota, attrahir lopango, attrahir famille. Akeye moko luka kop na batalibanda basala mabe na kati na ndako na bango. Mwana ya ndenge wana babenga kaye nani. Les talibans, les amis, les pros, Tshilombo, Bob Sabiso, quelle est l'appellation, quel est le nom que nous pouvons donner à Tshilombo? Bob Sabiso, toutes les questions, comme nous on Bob Sabiso, le vrai Congo, le vrai nom, et les Tutsi-Wandais, Bob sincère, donnez-nous le vrai nom, l'appellation que nous pouvons appeler Félix et Antoine Tshilombo. Maintenant, la vérité que il est complice dans tout ce qui se passe au Congo. La vérité est évanouie pour Kenya Bonaya, le Kopo est très dangereux. Tanzanie parle bien, Kopo est ma paix. Burundi parle bien, Kopo est ma paix. Ce que le balobi, Félix a la vérité na peuple congolais, na population congolaise. Vérité yango Tshilombo falo bake oya trahison oyo ya mafia salena ba master ne po ba yibe pa na bango kombo ya mwana wana toko benga ye nani voilà to moni papa brina lebi angwalima awa musu mama katena lebi azali ndoki donc voilà azandoki azamotema mabe aza mutumoko aza ko mériter même respecter na kanseki na walobe non aza intelligent na kanseki mutu ngo pesanga ko non Félix voilà bande ko lebi aza zoba Félix aza zoba aza vraiment tina moko te voilà c'est ça le vrai nom donc c'est dire que azali traître azandoki azasalo aza nyonso ya mabe eza pa mwana wana po soki mwana ndenge bakangi na lupango basala nini mutu mutaka benge comme yo zoba yo mwana bo yo trahir papa na bino yo trahir lupango na bino yo texte lupango na bino bafinga kai toujours bobo bisa biso to finga ye te to lebeleni to kumisa ye selon bino soki arrivé na lupango na yo mwana na yo asali yo baje oyo ndeko na yo asali yo baje oyo yo osali ofinga mwana wana to okokumisa mwana wana ndenge bino boza kokumisa ye lelo to bwakeli bino question wana bino ba taliban bino ba tutsi wande na biso siko boza na place na biso toza komona moto wana aza ndeko na biso moto wana akomisi biso là nous sommes arrivés memi ba bandi na kati na lupango abemi ba bandi po ba boma bandeko na biso musu na kati na lupango tokobenga mwana wana nani tokobenga bandi te tokobenga assassin te tokobenga criminel te tokobenga voyou te tokobenga stupidité tokobenga zoba te tokobenga bakombo nini te mwana ya ndenge wana voilà alors matondo la bino je pense que vous avez compris voilà les trois autres pays balobi en tout cas Félix dit la vérité à son peuple à ton peuple le bela vérité pourquoi la force Est Africa et continue na kati ya Congo le bela batu la vérité voilà et le koana basengi Félix et alobela biso la vérité na yango. Alors bandeko bana someko le Congo tokei na kati na mboka Katanga na kati na mboka Katanga il y a des problèmes très très sérieux oyo ezako leka na kati na Katanga surtout la jeunesse c'est comme si bakomi ko comprendre mais attention à maman, attention à papa, la jeunesse katangaise n'ont pas encore compris parce que quelque part, comment, parti moko ya bâtiment quelque part, bazo se cacher derrière. L'amour qui n'en te va comprendre dans nous. La jeunesse katangaise, ou des vrais katangais, va comprendre dans nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, toujours, tout la sebino, ou les autres de Kanakati na Katanga, pour être na Katanga, ba jeune, ba telemi, ba lobby, ba vu aide, ba les autres initiés bango, na bande kona biso, ou ba outi, na sidi Kivu, ba, ou ba outi kona ba jeune, ba lobby, non, ce que vous l'avez dit, ça ne va pas, to initier bilan, comment biso, to bundaka. Alors, bandeko, ba jeune, ou ba outi, na kati na sidi Kivu, ba kei kuna, ba kei kolesa bango, poto. Balobi, tout se préparer pour que tout bungela mabele yekolo Congo. Allez, suivez.
Mungu anafanya chanjo na mwili na kuroho. Hapa ni Lubumbashi hapa tu. Kiza unga tunapanda bei. Babiana wanaamua kupiga kuonewa. Magari ya polisi leo nyuma yetu na kuchunga. Leo ni vita kuvita. Leo ni vita kuvita. Leo kama ni mpanga ni mpanga, kama ni timbo ni timbo, kama ni kisu ni kisu. Voilà, bah jeune, bah c'est qu'on se préparer, bah que vita, bitumba, bah qu'on doit bunda na nani, bah qu'on bunda c'est que bah yebi ennemi na bango, poete bah bandi ko sala bango bikila kila poete bah koma mai, delo. Alors tous à côté na nanu eko suka wapi bah lobi bah jeune katange ya inafek. Oyo va décider que Bangonioso va me la poto Bangonioso va kende na bitumba contre qui? Contre des Kassayens ou contre Batuti ou contre qui? Est-ce que va yebi ennemi na bango? Ça c'est la grande question que nous allons nous poser na ba Katangé. Est-ce que les Katangé va yebi le vrai ennemi à Katanga? Parce que ceux qui te terminent à Katanga, ils sont divisés. Les autres sont avec Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Ceux qui sont de l'autre côté, Bamisusu, Bazalina, Soriano, Moses Soriano, Oyope Azali étranger, mais ce sont bien. Bazalina, Bakzali, Okabouana, Makas, monsieur pas Chilo, monsieur pas Soriano, mais Batouana, tous sont bien. Bazali manipulé parce que bloc on a tout. On dit, et je répète tout le temps, ce bloc de Soriano, Moïse Soriano, ce bloc de Moïse Katumbi Soriano, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Oyo Benga, opposant, non seulement tout autour, il y a Fayoulou, Obazaki na kati na Katanga, Batata Pono Banani, Batouan, non seulement Félix Chilombo, Bazali ensemble. Et quel jeu ces gens-là sont en train de jouer pour induire ces jeunes-là en erreur? Parce que les jeunes sont au tel bango quelque part, n'est pas in affect, ils allaient parti oyo, il y a moins de Simba. Parti oyo, il y a Kyungu Kakimwanza. Kyungu, oyo, azale qui peut étranger, mais pour la bango, benga ke Baba Kyungu, oyo, va considéré comme un vrai Katangé. Nzokate, azale pe Katangé. Bon, le mal est trop profond na kati na Katanga. Comment il faut expliquer aux gens, sauf bango ba croyauté parce que mingi na kati na bango bazako bunda na bato mususu ya Kyungu bakei ko bunda na bato ya Moïse Katumbi na bina za mutoto Katanga. Kuna na kati na Zambia balobi iko mutoto na yetu ya Zambia. E na kati na Katanga balobi mutoto yetu ya Katanga. Hippolyte Kanambe na kati na Tanzania balobi iko mutoto wetu ya Tanzania, na Rwanda balobi iko mutoto wetu ya Rwanda, na Kongo pe na kati Katanga balobi iko mutoto wetu ya Katanga. Ce qui botali na famille na bango komona oyo babengisi komona Jeannette Kabila ye mutu moko azali na ba certificat attestation de naissance misatu. Abotama na mkolo moko na 3 pays. Abotama na temo me kuna musambo kaka ndengo yo. Eba Congolais na bango. Moi so ato lobi de comme ya kota na makilake o aza mutu ya Fayulu ya o aza mutu ya Katumbi o aza mutu ya Hippolyte Kanambe pona bango oko longole tukuna te. Biso potoko lo bana biso o yoki malamu o yoki te papa mama ngai naza koloba mboka waneza ya biso so biso moto bundela ngo te moto so bundela ngo azate. Mais la conscience avant de s'engager na kati na bitumba
la première des choses de savoir, Ozo Bunda contre qui et pour quelle cause. Parce que si Ozo Keninage, la bataille, ça où il y a la cause, et Bazo manipuler yo, ah, papa est conservateur. C'est le cas de nos frères de Kinshasa, Oyo Bazali na Katina, ba parti politique, tout ça, tout le temps. Attention, attention, ne suivez pas ces leaders politiques. Biloko Tolobango, plus de 50 ans, plus ça va au conseil. Mais ça, tout le monde est là. Batelengani, bato wango landa iside, o wango landa lamuka, les jeunes de Tchangu, o bazagi na sima ya papa na biso, océan, na groupe ba camarade wana, batelengani. Batelengani parce que ils étaient trop sûrs de Fayoulou. Bazagi trop sûrs na Fayoulou. Et toujours le baron de maman na biso, maman Marie oyo, maman Union Salité. Maman Union Salité, tout le bel est au passage de message à maman. Bundela Congo, le corps la maman qui peut en vite en dona. Bundela Congo, le corps la maman Mafuta. Le corps la maman Nzinga. Le corps la maman va bundela ma belle Congo. Va bundela d'individualité. Maman, au cause le Congo. Congo ne kokumi sama. Mokime banana yo. Va cause la trop fier na yo. Mais ce que bunda Congo, na Congo est un parti politique. Na Congo est un leader. Maman Okason. Comment le kofinga? Comment le kofinga tala mamango? Agile zoba yeba gina yete. Muta ndekwa. Agile zoba yeba yete bakosa ki yete. Bakosa ki yete pa ya Fayoulou te. Bakosa ki pa ya Félix te. Tala ba maman ba bundela idepes. Bonsoir comme exemple ba maman na biso tant que sabino. Ba maman ba bunda idepes banda 40 ans, 50 ans. Ba no konyo bunda idepes. Mais aujourd'hui le bango ba yiko yokate ba maman ba bundela palu bazana sima ya kizenga ceux kizengi ba ina sima ya kizengi akosi ba akosi ba maman ba bilamba nchuruki ba papa ba chemise nchuruki naza ko lobela ba maman ba papa bozo perdre temps na bino na ko na kizengi ba o tete biso bataba ndungu biso palu na biso atikele bino nini et le côté que tu sais que dit article bidon bakasayen et le côté ah est-ce que côté a binoté bana maman côté a binoté pour comprendre que non ne suivez pas les individus tout le monde la mabélé tout le monde la individualité tout le monde la parti politique parce que des partis politiques des groupes religieux biloko tout et ça mundele muta créer un pas contre son division pour créer une distraction qui est au bas de l'andaka bango et à nos autorités services. Là, expliquera bien tout le temps. Yoka kamala, yoka pété. Ah, et talibino. Voilà, matondo ba like na bino, na moni boza ebele wana, matondo ba like na bino, odu baza ko na biso. Voilà, bo pesa conseil na bande ko na biso ko ba jeune na kalisi to ko tela bino ba audio boyo. Bo landa na audio ba jeune bazo loba nini. Najua watu wa Lubumbashi acha niwaambie kitu kimoja. Nyinyi wenyewe unashuhudia kama watu wa Sud Kivu sio watu wabaya wala sio Wanyarwanda. Kwa sababu gani? Watu wa Sud Kivu wamejitoa muhanga kutuma jeshi la wazalendo kwenda kusaidia vita ambavyo vinaendelea Nord Kivu. Tulitoka province yetu ya Sud Kivu, tulitoka. Vijana wetu walienda. Na mpaka sasa hiyo kuna pigana vita na M23. Nikizani kama mko nafuata ma RFI, BBC, mko nasikia kama jeshi la wazalendo limeendelea kuomba serikali ilifanye ili yani iliweke wazi kama ni jeshi la akiba. Yani serikali lile jeshi linataka serikali ikamilishe, lisichukuliwe kama tena ni jeshi ambalo limekuja tu kufanya kamchezo kadogo na lirudie, lakini lipewe thamani kama jeshi ambalo limekuja kwa... Voilà, bandeko, tout ça qu'on va bouter le mot, ce sont les mêmes erreurs. On les a se répéter à gauche, à droite, parce que bandeko les koyokate. Bandeko na biso bayokate bazama ngongi. On les a les kanakatina, bako nous a katina Congo la manipulation. Manipulation quoi lelo, on va benga Justin Bitakwira, abaniko manipuler batu, tout ça bandeko. Bolanda été yalingi à se positionner auprès de Félix pour ses intérêts individuels. Alors se positionner tenez pour la bino bande parce que c'était le tranche d'un Burundi. Les gens ne comprennent pas.
bandeko na biso toza divisé bamosusu bakobenga bango ofinga yo non tikela biso mutu boye tikela biso ndeko na biso boye papa mama comme mpe bato fayulu bayebisaki ngai yango natikela bango fayulu tranquille lelo bato bakima bayaka lisusu te po ete bayebisa nga tikela biso fayulu tranquille epino mpe boyela biso ka mpona nono bokowanga na ye bokowanga na bango bokowanga na Bitankwira bokowanga na ye bozoke bete Bitankwira aza pire moto ya Hippolyte Kanambe et Hippolyte Kanambe qui demande à Félix Tshilombo prend Bitankwira, il faut le manipuler pour avoir le Sud Kivu. Tu vas prendre quelques gens là-bas ou à Sud Kivu pour manipuler Bango. Et les bandits ne comprennent pas les autres manipulés par Yakotuma qui est le cousin Yanani, Nemi Mwilania. Alors, c'est le même système. Les étrangers, Yakana na Congo, bazoba nationalité, bazo manipuler Bisso. Mbongo et la Bisso à Congo, et ça entre leurs mains, et voilà, à cause d'argent, bazo manipuler Bisso. Et bandeko, pour ne pas comprendre, les gens ne comprennent pas. Ils sont partis à la somme à drapeler, à somme de la cause, ici. Alors, tokene, c'est pour ses intérêts. Et ça intérêt à Congo. Boyo kangayi malamu boyo kite ekozala passe mingi pona bino pote bozalingi koyoka biso te. Alors bandeko tokei na kati na Nord Kivu bandeko tolanda reportage oyo vidéo oyo batinde le biso. Allez, c'est parti. Bonsoir chers Congolais. Bonsoir ceux qui sont partout dans le monde. C'est étonnant, là vous voyez en image le M23 en train de quitter Bunagana à destination Ouganda. Alors, ce qui est étonnant, le M23 quitte avec tout son arsenal, les chars de combat blindés, les camions blindés, équipement complet. On se demande pendant 9 mois, où est-ce que le M23 a eu tout cet argent pour acheter tout cet arsenal? Imaginez avec tout cet armement. Où est-ce qu'il a reçu l'argent? L'argent du Congo? Pourquoi, avec tout cet armement, les chars blindés, équipements militaires, arsenal, le M23 se retrouve à destination Ouganda? Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi le M23 ne veut pas que le FARDC puisse accéder à Bunagana? Il refuse catégoriquement. Ils veulent assez que la force EAC puisse prendre le contrôle de Bunagana et non le FARDC. Alors je me demande, qui fait la loi dans notre pays? Est-ce le M23 ou l'autorité? C'est l'ONU? De la RDC. C'est l'occidentaux, les impérialistes? Le Congo a un problème sérieux. Manque de bonne gouvernance. Il y a un message qui est caché derrière tout ça. Parce que c'est anormal de voir deux rebelles qui se sont installés pendant 9 mois, d'avoir ce genre d'équipement militaire, ce genre d'arsenal, chars de combat, camions blindés, munitions, tout un arsenal, comme je vous l'ai dit au début. Que Dieu nous vienne en aide. Voilà, c'est absurde de voir des choses pareilles. Ça se passe devant vous. Et je les canama beaucoup na mis sur la bisognoso na komona kia solo. Voilà, j'ai oyotilo ngwazo manipuler les Congolais. Hier la défense. Balo biteto longola Gilbert Kabanda na défense tia nani Jean-Pierre Bemba. Depuis Jean-Pierre Bemba là, amené guerre wapi. Topuni bino na bandeko. Depuis Jean-Pierre est là, toyoki tetsoro ni toyoki silence. Kaka comme na ba réunion. Ya comme sous nani. A commencé à recevoir ma meilleure, tu es allié costaud, et tu coûtes un église d'ici, et tu coûtes un église d'Égypte, et tu coûtes un église en France, en Allemagne. Voilà, bandeko. Est-ce que vous comprenez cette histoire, oui ou non? Est-ce que vous comprenez les dangers de cette histoire que tant que Félix est encore là, tant qu'on laisse encore Félix sur la tête de ce pays, ça va être catastrophique. Ça se voit déjà. Le chaos est là. Le chaos est créé par qui? Par les Occidentaux.
C'est bien voulu qu'il crée ce chaos et il règne. Mais il y a solo, tout à côté la kaka, ndenge ndeko lobia, nzambe ampungu tulendo, yende muto, adana suka, yamakamutu, théâtre, ouais, ça les a théâtre. Ils ont des épisodes. Mais épisodes, c'est complètement compliqué par rapport aux autres épisodes, mais et comme ce qu'on a ça là, au toko benga, clôture, il y a épisode, il y a suka, il y a fin, il y a théâtre, là, il y a écomélie, au pessi mboa boy, total, oyo, surprise, nzamba zo mimela biso, pote tolingi sous koloba milité, total, surprise, nzambe, azo mimela biso, namabile kolo Congo. Alors, hier le 26, hier c'était le 26, à Rutshuru, combat munene ezalaki entre les autochtones, les autodéfense, l'armée du peuple Congo, et contre les M23, na kati ya groupement ya Tongo. Ezalaki kopesi mwambwa boyi, na ma village ya Kitowanvi, Muramazi, et ma village tous autour là-bas, ezalaki kopesi mwambwa boyi. Les M23 ont connu une grande perte, il y a batu na bango, batu bele bakufaki, batiki minduki, batiki asena na bango, mwisi ya zaza batu na bango, bakimi poete, bakokaki bitumba wana te avec les autochtones, oyo bakendaki wana ko menacer bango. Voilà la situation, bandeko, ba récupérer vraiment ba armement lourd, ba carton, plusieurs cartons de munitions, Oyo M23 tout Rwandais va abandonner sur place et voilà. Alors plusieurs corps, il y a tout, il y a M23 traînent encore sur place dans quatre na brousse. Alors bazako banga ndeko ko luka susu banzoto ya bandeko na bango oyo bakufi comme des voleurs na katina champ oyo bengaka na katina terrain ya bataille oyo bakendaki nango scène de crime. Donc, comment aller récupérer les corps? Parce que il y a solo Congolais qui ont sauté, na Rwanda, na Katina Kigali, et comme le bango moins compliqué. Donc, corps ezakopola na kati na zamba na kati ne sobe bisika nyoso oyo bakoro etikele muta okunda ngo ezati yango moko ezako sila kaka boye elumbi solo et pouf etikele kaka ndeko nana ko récupérer ezate. Voilà la situation où ils ont passé na kati na bamboka na kati mabele yekolo Congo. Voilà bandeko bana somme kolo Congo ya solo te to ono stopper ça comme information et senge la kana biso moko bena somme kolo Congo to meka koyeba moto ke wapi to ke une information na biso to ke na kati na mboka Gabon. Mes chers amis, en tu de rappel nebisaki binoke ya solo na Congo les gens se taisent. Bakangi Minoko, silence radio pour cette histoire de la loi LGBT. Oui, loi wana. Il y a ba lesbienne, ba gay, ba transgenre. Ba loi wana na Congo eleka. Ba transgenre et na Congo ba koma déjà. Ba gay na Congo basali. Ba lesbienne na Congo basali. Ba toana ba drapeau na bango comme on peut pas. Même dans les églises. Bande comme on l'a dans l'église, moi, tu l'as dit, tout le monde a quatre églises, des corps, il y a drapeau, il y a gay, drapeau, il y a LGTB, c'est leur histoire là, il y a gay, il y a PD, il y a lesbienne. Et ça, il y a quatre églises. Et il y a si il y a quatre églises, bandimi, sans connaissance, il y a drapeau, il y a Nzambe, le drapeau, il y a Nzambe, donc, quand on a quatre sans le savoir. Alors, nous sommes en Congo, alors, na Gabon, nous sommes na Gabon, na kati na Congo, loi wana elekeki na silence, balolo bamote. Na silence black blom baleleki. Pourquoi cette loi bazolo belango Uganda alobacha Museveni malgré ça criminel, mais a boueki ke ba loi wana ekota na kati na Uganda. Na Tanzanie, baboueki loi wana ba teleme na oke na biso ekolekate na parlement. Na Kenya, baboueki loi wana elekate na kati na parlement. Partout bazo boyango. Na Gabon pe bandeko na kati na Gabon pe balobi loi wana ekolekate ekoko sala ba bruit. Mais pourquoi chez nous à Kinshasa
cette loi basaleli yango makelele te mpona nini eleki babombi komisa biso ke balekisi loi wana na kati na parlement. Alors tolanda bandeko ya Gabon ndenge nini baza koloba propos ya loi wana. Allez, c'est parti. Vous avez voté à Libreville que les femmes se marient, que les hommes se marient. Nous ici à Gers, la belle Fougamou, on n'a pas besoin de cette loi-là. On veut que vous venez, un homme doit marier 3 à 4 à 5 femmes pour que tout le monde ait un foyer. Et maintenant, quand vous votez la loi là, maintenant ça, on donne ça à qui? Et ça, on donne ça à qui? Ici, on donne ça à qui? C'est pas un nom. Donc là, ça là, on donne ça à qui? Aux poules, aux chiens, au coq. Nos arrière-parents n'ont pas laissé ça. Mais comment vous allez voter ça? Donc nous, à Jazz, la veille, on ne veut pas ça. Ne venez pas ici, n'essayez pas de venir ici. On n'a pas besoin de ça. Ne traversez pas l'amba. Ne traversez pas l'amba. Venez pour Gamou. Et Yombi, depuis on n'a pas besoin de ça ici. Votons les vraies choses, pas ça. Les hommes, on a besoin des hommes pour épouser les femmes. On a besoin des hommes pour épouser les femmes. On n'a pas besoin de ça. Donc, devriez-vous mourir les filles. Voilà, le message est bien passé. Voilà, c'est une façon belle à passer le message, mais c'est bien compris de tout le monde. Que vraiment, où allons-nous? Alors, cette histoire-là, pour une facilité dans le Congo, ma communauté, ça qu'on les caboye, la carte de l'école Congo, personne dit un mot, et les Kinango, na silence tout, bah Congolais, bah ça qu'on y a que loi on a et les carte dans le Parlement, mouton lever la montée pour le tango, d'autres pays parlent, mais na Congo, bah consolidé. Bah consolidé pour l'équipe, na coulisses, bah juge, bah mbongo, bah c'était, allez, bah drapeau, il y a bah guerre, bah nous peut pas la ville à Kinshasa. Drapeau, ils ont préparé la ville à Kinshasa, ils ont drapeau arc-en-ciel. Drapeau arc-en-ciel pour l'information de beaucoup parmi vous. Et ça, il y a des gays, des lesbiennes, des transgenres. Oyo, batouana, balingité, couple. Balingité, moi, c'est dans mon balibazala ensemble. C'est satanique, c'est diabolique. Autant va tout le temps. Bango balingi, mon bali na mobali, bokamatan. Moi aussi, pas question que bota bane. Allez, yon basi na basi, bossa la bolingo. Une belle bossa la bolingo. Yo zaki moi si bon wana comme mon bali. Yo zaki mon bali bon wana comme moi si. Bango, eza ba loi, oya Satan, oya bazo linga ba mokili mobimba docteur, surtout l'Afrique. Surtout l'Afrique, on a montré que réussir comme quelqu'un, oui, tu as une bourrique à la tête du pays. Ça, vraiment, c'est ça, vous méritez. La tête du pays, et hier, à vous l'examen, à pesquer à cause que, bon le barrière, mais nous avons répété en gros, nous tout le monde relève en côté. Nous avons répété en gros chaque fois. La loi, on a essayé l'équipe dans le Parlement, et l'équipe dans le Parlement comment? Nous avons l'élection dans le Parlement, et ma coupe parlementaire, va le barrière. Bah, papa. Bon, maman, boko samba, boko kangama. Pour que boko samba loi mususu, et c'est bien, il n'y a pas de secret, hein. C'est qu'on est tout le monde que bon legi sudwa wana et bon bo vandi nien. Toko tala biso na bino mikolo ezaliko ya. Voilà bande ko bana so mikolo ko na kanti bo moni oyo ezaliko leka na kati na mboka na bamboka nyonso ezali koningisa mokili me na Congo eleki na basilence tout bakongole bango moko bayebi kutu teke ya solo ezalaki na mibeko lokola oyo lwa ndenge babengi oyo ke ekoko leka na Congo te na silence me na Congo eleki na silence nyonso moto akoloba bango moto alobeli yango azate eleki voilà na kati na ekolo Congo balingi ba faire voir biso ke ya solo bango nde basali ba dribbler bango nde bazali ba kolo dribble o baza ko sala nyonso po ete ba dribbler mokili. Voilà bandeko bana some kolo Congo ya solete na tanto bele na kambunuzi kimbangu aesunga biso alaksa biso polele et voilà kimbangu aza ko laksa biso polele ya nyonso oyo esengeli to laksa bino to lobela bino po ete Congo na biso to kolingate ekede kaka boye na des ordres bato mususu bazo créer situation mususu po ete induire tout le monde en erreur. Alors bandeko
na fi vidéo moko na relaxa binango ndeko na biso moko c'est vrai ce qu'a ça le la blague mais ça blague mais biso to jong en considération mama Tineringai merci mama mais tout la bien vidéo na bolanda était moko na moko na kati na biso pote auto belaka complexe d'infériorité oyo ya ba africain et surtout biso ba congolais bolanda ndeko yo aza koloba nini to langai. Alors bonjour Pedro. Oui. Ah papa, le bien là tout on peut la nation comme français. Français na comment on a pour le bas mais il y a des gens français très kitoko tala kaka osa na mindele ozo français très kitoko na zaba na baere pasa pour le balé na le villa pasa pour le bas na le bi ine ozo pasa pour le bas na le bi c'est baere na zana mwana mais pas mindele pas français ba mo ba ko français ba zo ba na iki na zo ba très kitoko donc na zo ba na français kitoko mais pas congolais ne sika na melinga pour congolais donc il français na zo ba ngo ko mo la été ya ça ba kasa ko ko ba ni na ça na na ma kasa ba ni ko biso ba congolais mais les français jingé vous comprendre quand pas congolais ka kima mi ya bana ni ko ka ni fanga mi ai donc et mina zao et ba ko velo anga ile o mo nchila bana ba duga va o mo nchile ile donc il est ko na sana mo mais pour le français problème est pour français c'est que français mon gâté le point que la langue n'est pas mais ni dans monde pour congolais pour congolais soit il faut faire une phrase donc il s'agit de pour aller sur simula la zone il a pour le français très kitoko donc tu parles bien c'est pas grave tu parles bien c'est Antonio mais et pas le congolais papa na yé mon le français kitoko mais sur la la phrase parce que les français sont bâtis ça langue na yote yo côté na moti otala langue yo na kiboko papa na ngai non on a pas problème français ti donc ngambo na mizimi na ga ngambo kwa sababu kwa français parce que Congo azali donc il faut ça la ga erreur pour ça on na erreur mais erreur na yo ya somo na yote en tout cas, décembre, franchement. Voilà, merci. Et ça conseil. Bonjour, on a cadre conseil que beaucoup parmi nous, il y a seulement Makamunde quoi lobby, c'est vrai. Tout le monde a quand même mingi pas la biche va congolais surtout ba ol baso ba kantek ba lekikutu attaque total même de l'église. Peut-être congolais surtout biche va congolais sur côté tout ensemble la connaît quand même chrétien ou la biche christianisme. Congolais a comme premier, a comme chrétien, plus grand chrétien dans le monde est à Congolais. Le plus grand chrétien dans le monde est à des Congolais. Donc le plus grand intellectuel dans le monde est à des Congolais. Alors, à la fin des comptes, ils ont avancé besoin de rien. Ils ont avancé besoin de l'autre côté. Donc, dans le cadre de Tiabatia ou Pola, la langue, l'anda bien, le bas, mais dis-moi, on est sur le lobby, le tchelanga on a pratique au salambo à côté. Et voilà, parce qu'il est complexé. Alors, comme on a tout complexé lui-même, tout d'abord, aligné à s'attacher dans le français, les quatre de l'église. L'église est allée à Banoir, dans quatre de l'église, aligné à le traducteur, voilà le en français, voilà le en lingala, voilà le en anglais, voilà le en français, voilà le en anglais, voilà le en lingala. Mais bino na bino baindo, bino na bino bato na mangala, bino na bino bato bozo ba monoko moko, mais bozo ko ba traducteur na quatre l'église, à quoi faire? Complexe et infériorité. Voilà des choses pareilles. Oyo, et zozo sabiso sima. Ou bien en français, biso, et zozo sabiso sima. Pour le bloc comme moi, biso, baso, tuni, anglais dans les, la, et ça n'a pas d'ailleurs facile, mais ce qui n'a pas à congolais. Congolais, lingo, comment? Français, azar français, qu'on les cahiers mots français. Pardon, lingo utilisé, yo, même dans toujours dans la vidéo, dans parlement, bah, utiliser ma gros mot, ma population, bah, comprendre rien. A utiliser un mot que maman n'a oyo aza obligé à l'anda message voyez mais maman comprendre rien mais pour n'a pas mon intellectuel utiliser de gros mots voilà
C'est ça les erreurs automonaka et pas na biso bandeko tolukato bongola makanisi wana nyonso pona Congo ya lobi. Voilà matondo na bino so ndaki biso lelo nzamba pambola bino. Alors ya solo o nyonso to lobi susu encore to banene bandeli matondo na bino nyonso bandiko bozaki na biso wana ya solo tokutani mokolo na lobi ingeta ibobo.